bandeko na ngai bonsoir. Comme d'habitude nazalaka na tango ya kopesa bino ba information oyo ezali nécessaire pour bino boyoka. Bandeko na ngai oyo nyonso ezoleka, j'espère que peuple angolais comme peuple congolais azolanda yango. Nazape kotanga ba message na bino, ba commentaire na bino, ndenge bozali ko finga tout ça, makambo ebele boza ko sala, pode boza ko loba. Bandeko namoni ba insulte ya peuple congolais, mais nako se baser na ba insulte wana te, za ko déranger ngate, za ko sala ngai absolument rien. Mais nalingi kaka bandeko na ngai na pesa bino ba information na zala ngoya ko pesa bino. Bandeko na minute yo ndeto vandi boye na ndenge bino boza ko finga bozolo ba mabe sur peuple angolais, mais conflit oyo réellement eye parce que peuple gouvernement congolais asumaki ba armement oyo utaki Russie oyo il fallait eya pour ba utiliser yango en cas que likabesala na décembre ba boma peuple congolais. Alors ba bateau wana ezali deux bateaux plein d'armement au gouvernement angolais à Kangaki. Et en Angola. Entre-temps, Angola déjà, le on a minute yo, Angolais comme dirigé par les vrais Angolais. Qui veut dire, bah étranger, bah qui Angolais, bah ça le verra mike. Alors bah Angolais, où il y a sud, où il y a nord, où il y a est, où il y a ouest, bah je relève. Donc avec le temps, dans une année, 2 ans, 3 ans, vrai Angolais à Kovanda. Donc il faut déboulonner. Si il est boulonné déjà par les étrangers. Il faut kanga ba frontière. Il faut bimate. Et l'isolo ya Samuel Do. Et il en Angola. Mais, tout le monde que le peuple angolais abandi ko wela ba intérêt ya mboka na ye alingi ba étranger ba bima ba étranger wana sans exception ba contrôler ba minéraux na bango, ba contrôler ba minéraux oyo bosa économie ya mboka na bango. Alors teko découvrir que non na acte angolais azo sala ba oyo déjà ba sakala ba mauvais corps contre peuple angolais ba bandi ko se manifester bango moko ba excuse pesa ko ya. Mais laisse-moi vous informer. Tango angolais a sali ba makambo oyo azali ko sala patrouille ko kende ko bimisa ba étranger sans exception, y compris Mundele, portugais, arabe, nigérien, ba sud-africain, ba malien, ba pays de l'ouest voilà, ya ba Afrique de l'ouest, y compris ba congolais ba ndeko across the road. Mais tout le monde peuple congolais a tellement ça pour se manifester. Peuple congolais a tout le drapeau angolais a passé l'ambassade d'Angola. Peuple angolais, gouvernement congolais a ça pour se faire parce que mission na bango a accompli. Le club a kandi armement na bango balingi va se manifester contre angolais, contre le gouvernement angolais. On dit bon, le club a kandi ba armement wana. Alors tout causer trouble, le peuple a se soulevé à boma angolais. Basali nini bazui cassette oyo ezaki ya prison ya Viana ya 2011 batie yango. Mais eloko ezokamwisa ngai peuple congolais ba journaliste ya RTNC sikoyo botie eloko bino boyebeli tina te oyo eleka 7 ans avant 8 ans botie yango na télévision bino oyo te yango basali ba congolais oyo babibisi kuna na côté ya Lunda Nord. Vidéo wana ezali ya lokuta et c'est leki 7 ans 8 ans vidéo wana eleki. Sikoyo boko corriger yango ndenge nini? Kaka bino ba journaliste wana bolingi Congo yango yebonga oyo ezali envahi ou peut-être occupé par le Rwandais. Kaka bino moko ba congolais oyo bosaka na télévision na bino botozo ba cassette oyo ya lokuta botie ezali mawa. Namoni maungu à lobby, mais les mêmes maungu, ceux qui sont aux États-Unis, ils ne rentrent pas, ou peut-être dire
aux journalistes de la RNTC qui écoutent la vidéo, c'est une vidéo ancienne. Ce qui s'est passé à Lunda Nord n'est pas la vidéo que vous venez de montrer. Il devrait dire ça aux journalistes congolais. Il n'a pas fait. Parce que les Rwandais, au Congo, tant le peuple congolais a yango. Alors le peuple congolais a se soulever, a boma bangolais au Congo, pour bakangi ba armement na bango euti ici. Mais le peuple congolais ba armement au Angola kangi mais yango lingi ya pour en décembre. Donc Angola azo sala pour a défendre bino. Donc mindi que so ya pour eboma bino, Angola a bloqué Ango. Et commenté. Mais boyebi Russie na Kiba na Angola baza ndenge nini? Parce que la tata na mwana leki na kulutu. Angola s'est informé de tout. Na ko informé bino que gouvernement angolais, ministre de relations extérieures ya Angola na ministre ya intérieur ba bengisaki ambassadeur na bino le 17 kombo na ye Didier Kazadi Niemba. Ambassadeur Nabino Didier Kazadi Niemba était informé ba bengisaki na ministre angolais kombo na ye Domingos Custodio Vieira Lopes. Azalaki accompagné na secrétaire d'État na biso ya intérieur monsieur Bakumuna Bamukina Nzau. Ba bengisaki ambassadeur Nabino ba informé que makambo tozo sala ezali pona ba étranger babima na Angola tozo pona te et bino bozwi vidéo oyo ya 2011 et ba prisonnier angolais la prison na biso bobimisi peuple angolais ki ote 30 basali ba bisi peuple congolais ki o 30 basali ba congolais na Lunda Nord ezali mensonge mais bo assumer responsabilité na bino. Boyebi tina o bosalaki yango ba intérêt o bino bokozwa bino moko boyebi yango. Mais attention, ndenge botie vidéo wana bolakisi na peuple congolais bosali mensonge na bino soki peuple congolais a se soulever a bomi angolais oyo na Congo ayibaka na ete asalaka ne ba crime te asalaka ne ba diamant na Congo te bino botie ba vidéo lokuta pour peuple a se soulever a boma peuple angolais. N'oubliez pas, gouvernement na état angolais na pays qui s'appelle l'Angola existe. Parce qu'on a le droit de défendre le peuple wana. Alors soki na ba mensonge na bino bozo sala ba vidéo ya lokuta poto kangi bino na minduki obengo era ngopo mo peuple na bino moko. En guillemets parce que vous êtes des Rwandais. Donc armement yaki na ngopo mo peuple congolais. Bolingi bo manipuler bango ba se manifester contre l'Angola. Ce que le peuple a bomi Angola, a bomi peuple angolais na Congo, tout comme marcher pour défendre le peuple na biso. Tant que côté na Congo, pour défendre le peuple na biso, à ce moment-là, nous allons tuer ceux qui ont tué notre peuple. Toko boma naba oyo batinda ki bango basala yango. Je parle de votre conscience awa. Donc, ceux qui yo ozimbeli obominde konanga, kolona teke na bomi parce que ya tindinga te na ko boma yo liboso bominde konanga et puis na bomi o ya tinda ki yo. Donc, ceux qui Angola a koti parce que bino bomi angolais parce que Rwandais a tindi bino poto kangi minduki na bango ya ki po boma bino. Ndaka ya mboka na bino. Donc, tant que toko kota toko kende po to boma liboso ba oyo ba bomi ba tuna biso oba yiba kite oba keleki diamate oba keleki nzela ya poto te oyo basala ka crime na mboka na bino te oba sali illégal te. Après ça tokolanda Rwandais. Donc elobelangai, je veux que vous puissiez comprendre ce que moi je dis. Et comme ça la passe que un peuple congolais mutumoko fingaki mais bino mo fingaki liboso télévision na bino etie makambo ya lokuta bo parler même pe na télévision na bino bo parler même na yango te
bosiliki même la télévision na binoté ati makambo ya lokuta bosiliki même yango te. Mais les Nigériens, les Maliens, les Africains de l'Ouest, les Blancs, les Sud-Africains, bazali batoté au matin dans avion, mais car le peuple congolais c'est important. Avant de finir baninga, et ça passe. Ambassadeur la bino, ba yeb sakiye, ba ben sakiye, que au bozo sala, est-ce que on peut informer peuple? Peuple congolais, botika bozoba. Botika distraction. Mboka Nabino, essayez Kendeki, vous êtes maltraité par les Rwandais. Et Rwandais, une fois encore, a manipulé Bino, a tiré Bino DVD et vidéo. Il y a 2011, où il y a Bangolais, mais ils ont battu, basala bakou n'angolais, mais armé. Bakangi, barobigote, ou les ali Congolais, ou bengani na Lunda Nord. Mais c'est faux. C'est faux. Si que Angola lobby, ndenge ba sakani na bino bongo soki bondimi na mo biba angolais Angola ko kota ndeko ngai sud-africain tango bayaki ba bombarder raffinerie oya Malongo na Kabinda avec 11 commandos suicides. Angola kanga bango, Angola papola 10 kuta ba commando ba papola bango na mazama Angola papola bango moko bakanga vivant. Alors bien tu y a 11 tu y a commando suicide ba échoua. Bon kaka Kagame nde okokangola ndikona bino moko kutu Kagame azu Angola bozuko kubimisa ete bozuko kutu koganga te bozuko kutu loba te bozako telemela Angola bandeko Sud-Africain a kokate Sud-Africain a kokate boyoka guerre a kuitu koneval boyoka yango bino botuna Sud-Africain ndeko na moni ba finga ndeko na moni ma finga na bino ndeko bo finga ndeko na ngai na ko répondre bino te pona lingi bino nazo pesa bino ba information po liwise wa bino te mais soki boyoki te botiki nzele fongo ndeko na ngai Rwanda a kosilisa bino avant kima pour ezali seulement le gouvernement angolais na Angola ko sunga bino à part Angola suka Angola yete isuki wana pour la recoloniser ti bokomi ba esclave ti ba koteka bino surtout boko saka be pa ya kokende ndeko zali pasi na motema ndeko tu mo drapeau na ambassade ya Angola moke Rwanda avandi azo seka azo saka na bino bolingo bo venger bo saka na ndeko na bino ndeko na ngai on a tina na 5 na tinele bino na kopesa bino na histoire ndenge batonga kisasa kulutu na biso moko alobi boyebi bien alobi mais na monike eyokani te na kobandela ngo ye alobi boyebi 55 boyebi mundele ngulu boyebi mberekete ye atuni bongo bomonaka ngunza abetaka bali na 60 na daring est-ce que bomonaka ye atuni abi boyebi ndenge batongaka kisasa boyebi te abi boyebi ndenge abako baza kofinanse yango mpo basurvivre bakokende kosala na table ronde ezalaki bazombo bazali kofinanse bango ndeko na ngai eza kaka histoire ya moke nakolobela bino eloko ebandi wapi ya peuple angolais ya royaume Congo po ekoma lobi lelo mosala bakoma Congo eta epanda bino boza makasi boleki bino boyebi nyonso mais boyebi na bino te parce que Rwandais aza ya dimi bino boyebi nyonso akomisi bino banzinzi bakomi mokili mobimba mpona Rwandais na Angolais kutu fois yamba bino bakomi kofinga ye parce que vrai Angolais azwi bokonzi azokanga frontière akokanga nyonso ndanga tokosilisa oyo Angola tokosilisa na oyo ya bino lokola bino boyebi
boko kofinga batu bino bozalaka danger nanga na mikolo koyala ngola bakokota lisusu te bokomona tokotala bino ezosala pasi na motema batu oyo tozobundela kulaki bandeko na biso kutu binemi na biso bandeko na suki wana mosusu botala na oyo elandi na pesi bino mbote poko malamu a plus